Ngana ozala manki bane. Est-ce un père des enfants, un père de 3 enfants, ça ngabota bala misa ngabota, ay ça mangari. Est-ce que les man ne ngazawana? Magamba uti kolobana. Yeso ayebi ngate. Yo yebe oteke élément biso tout, tozana ngok. Etene botalanga. Moi si moi journaliste. Abani ko filmer élément liboma. Liboma bino tout botala. Oui, ba tchenze muya alerte. Liboma. Siko mutu boyebi da liboma. C'est que muta liboma mais la bakisi. Le sens au récolté ngate ko za perte mémoire parce que ça liboma. Ça bien na fani mais na papier présenté. Ah, na bien été. Yo va le poster ndenge ni. Na bien été, na ndenge ça va idéologie na bien été, na bien été. Na rappelé yo. Sans rappeler ça le bobo, le grand poteau, le bobo na poto. Yo bi le bobo. On a bien archevêque. Archevêque, oui archevêque na bien na leke na bilambat. Ah, na souci na leke na bilamba musika surtout ni poto tu va so blaze de ma somba nga blaze de na somba trop. Archevêque oyebi ke nga somba trop. Nga za vraiment na poto. Moi j'habite à 15e arrondissement, na derrière Tour Eiffel na mode piqué. So bimi na fenêtre na ngombo na Tour Eiffel boy. Élément atina ni cochon, ni couillon et puis on yeli sous la malédiction. Famille ku na boule no ke na potokoya peut-être j'ai oye sous ba refoulé yo. Famille sous les sous passe na yo. Mbalika ba kaitsa poto ya paradis et puis mutu moko te pa uta poto ayela so Tour Eiffel on a. Même quel est la chaque jour. Viens so Roger Ngana. OK. Ngana yebi na batatina na poto. OK. N'était ce comprendre. Boyeb sabangwa, bolekinga, boba pareil français. Bo l'accento, bo kene pela na poto, tout le monde appelle bino. Monsieur le directeur, na yo futa minava ya bana. Ba ponga ina, so bo bika siko na sala ngo lobby. Po mo na pe bana nga program na kendaka. Bino saka boya moi sabenga na giyo. Daba pe boya nga we bete so ba solo. Mo ban na abenga na moi siteka moi sabenga na bino. Et puis bazo boko la bino na bana. So ça pour tes parents na biso oya ya ben de j'ai pas respecter déjà Sankara écoute attends que son grand frère Mukolo Vaccin. Donc Sankara oza oya ba ke tambola ya zala raté. Papa, ngana maison mère donc Sankara oya ba ke tambola les rois de la forêt ya zala raté. Ba baza batimo bata nzala moi mutotala na déjà nzala. Po biso da to longa nzala. Banda 1900 to longa nzala. Parce que ya zala na 2000 na nzala. OK. Uti mukana ma oya ba refoulé ndé. Oh, bon ba so ba refoulé. Ba refoulé. Pour vous apprendre ba refoulé. Popo yeba si yo ka ngam na lubi na. Blesse les mal yo mona ta maison mais. Izaka masane ça et puis ba sali image na kati ya nini ya reporter. Ba beto na ndira libanda parce que mutu so ba refoulé faut ba kangai. So la ba relation ba sanga ni. Po ba bimisa yo. Ba be no bimo comprendre. La zone ngana yo lobi ngam na oloba ay ko convaincre biso azonga. J'ai Luka visa. On déjà âge dans Luka déjà visa. Donc déjà on manquait presque 50 de coup ta respect ça qu'on a manqué automatiquement. N'était ce comprendre. Donc on a ébiété. Pour ça on a kenda pour biso la porte la porte comme même on a porte membre Japon. Donc venir dans son bilamba chaque semaine. Na bilamba na on a kini mutana en hôtel. Na bilamba na on a kini mutana en hôtel. Na bilamba belé ba filmer. Yé aza ventiller na poto. Zomban saga awa. Tanda me la mania ya kila ngona misono. Moi on a beto. Au moins lui Vuitton. Bato ça qu'il peut pas gaz. Et puis mutaye biso pe na bien que bakanga pendant 5 ans. Jusqu'à yo bato kango ta prison 5 ans. Le tu vas prison là. C'est que yo mo déjà save vie na yo. Na bité so comprendre. Ils a pourri. Mais obligé aujourd'hui reconnaître quand même néanmoins Azali parmi bateau basali binobo ça là. Na yebi eta. Po ya yebi ngate bo na yebendel mutu to yo yebi mutu ngana yebondel. Élément oyebi grand frère na yo. Aza meilleur mutu ya grand frère na nga. Zomban ayaka tie pa na biso ebi na résidence ya Lobobo na Rigini. Sami Mokili. OK. Aya Sami oui. Ayaka tie pa na biso. Ozom permettre moni we nani Lobobo alatisa naba papa imba oyebi yango. La bane ko sanang. Élément yo no ba refoulé yo. Donc mutu ba refoulé ko sana to ko so ba bilo rebelete. N'était so po refoulement ça mutu outi na prison. Nde ba soke ko matio na nini. So ba ninga na yo monete image ba saba ona sanga. Mutu na ibte na renforcer pour ebi maté. So bo ebi bien ngana ko réfléchir no bo ça on va vanti. Na ko za moninga na. Est-ce na ebi? Ngana ko vanda pe na vanda na mutu bakangaka. Mutu na CV mabe, te mama be ba jowana basala ngo. Bango ba ya kande na lukuta. Moi je connais Moni Sankara di kunta. Ngana yebi soki batu Sankara. Atini na poto ngana yibango. We mam leke lema
na leki na mobali na mwasi o ba yebisa na miso ya Dadi Moula na miso ya Piroger na miso ya Garçon Plaisir o ba lela epananga donc uza mutu bozo na lukuta mais kuna kande ba benga na ba pa basi yo so bona image ya mobali o benga mwasi ya ka ba uto ke yebo eloko ko kabolanga na sangazaka moko nini wana to servir wera na sincérité po yem ta sala po yami benga ngana kena poto na zo mukanda ngana parent français ngana zaboui muta sala ngo mutu ope to vendre pa na ye ako sala pe nga pe papina koma pe ko lo babo bon c'est mutu photo rendre sincère comment to kozani na double face yo lobi couple ngana ye to bana misala ya Benson cette couple ko tinda biso saka Benson na mampata dozo kizende Benson na mama sivima pa ba tindinga. Je jure devant mon Dieu. Je suis orphelin de père et de mère. 20 ans, na voice là. N'appelle papi bomela masano moto. Yebisi bino couple ana et comprendre na deux fort. Tala degré hein. Zaman qui m'a mati. Moi c'est la koyoka ba camarade moi c'est ba koyoka. Donc yobi magana comédie. Mama, if love is crazy, love is funny. Nautaki kosala annonce ke na koza na Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazala ki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage. Na mona ki kaka na annonce nega lobaki ke na kozala na Paris. Donc l'air na moni yango pona kende na église mkonyo surtout. L'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite. Ezala ki privé na yebo e ba yambi biso to vandi ale moko moko akota nga ngonga na nga koki na koti pe. Oyaki ndeni tamo aki liboso ba notambola bien. Pe na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola ngo ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa begi na wutu ku toilette na kena begi te pona ndaku na nga moko na simba ba kiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na ne sengote na sepela kate libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komu tu ne sengo même ben na moko tu na yinaki ye donc siko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso ko ina mai ti siko na bandai ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yambi on fait ma peine à Kangia. L'église sous son pays beaucoup de même na pasteur. On mona ke bazo kambika yo okotate. Donc na baela na ngai. Donc il y a lelo na ye donc pas Moïse na mona aka na télé ba publicité. Donc to ça na ebo farafa. Donc asali makamine pour na ngai. Gloire à Dieu. Ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à misu de comme vraiment aveugle surtout côté à gauche. Na zai comme on a presque pas même lunette dans la degré makasi. Na sima na délivrance na moni misu très bien. Même sans lunettes, nazo mona liso ya gauche lengeke kufa na mona parfaitement. Nzamba papa Moïse azwa lukumu. Vraiment azana nzambo ya solo kolo yeso apambola ili samba ksa susungu ya bele na kati na ebo ezitete azaya nzambi. Amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance utai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba komo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission. La seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toy Babango avec Yves Ipan, tous bulletins d'info. La fin avec la série continue, toujours dans votre chaîne Cyber Promo des Sacrants. Voilà, nous sommes déjà avec Papi le Prince, les communicateurs privés de Weranson, deux années à Ouattara, sur la Belé. Par rapport à grand concert qui à Arena Grand Paris, c'est pas ça qui est là aussi par rapport à mort il y a de Konabiso Zulema Yaya Otoyebaki à Otakotika Biso c'était hier à Tikakibiso déjà ben Togolobanini
C'est ainsi va la vie. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Tout le bani ninja même rabiti na permettre les kambaboyo et comment na bomoya de kotope ya na biso to bengaka Zulema. Merci na pour point du bon na Canada mon ami qui c'était le futur. Merci na maman Minti Mamotema tous pepele mbete na maman Likelemba Billy Fomuka Fondation Tosunga ba veuve na orphelin na bo sanité grand frère propre Jean-Robert Kalala les savants de la DC la Fosikati Motema. Il y a maman Nabiso, na Katia Paris, en tout cas, je suis na bino surtout. Voilà. Tu peux si moté pas ya Papi le Prince. C'est de monier déjà, tu zunga na bané, on a tout banda ma solo. Pas à oumeli pepe na rançon tant d'années, bien que Azraki, tu connais ta masolani surtout na Kati. Voilà. Papi le Prince bonne santé na yo et puis il y a rançon Igwe, voilà. En tout cas, santé, ça va. Il parle, en tout cas, merci Nayo. Merci na monde de Teba la biso là, tu roses à la paix, ingrato banda parole ça pour te remercier mon big boss sur le roi de la forêt. Oh les lomo tema maman si de Jimam Pata. Maman sala penaga bota bana ba idika ba américaine na ba américaine. OK. Nazara lelo pe fier na vadi kratcher américain Undertaker à Beninga. OK. Oh papi les points comment exaucer la gladie depuis ba ya na tasini baso disere ba université la biso bango bana ba disere te la té eza ba mnanga te ya mayele ya famille makana wana ndalo bana anglais to na lingala te Kiswahili aloba Kiswahili makasi OK donc na faut boluka ba frère Patrice boluka ba Jonas Mbese boluka ba Ginkoz et puis na pekisa exaucer na gladi bolaka sa bana Macron na kati ya classe bolaka sa bana ya Trump te ya Sarkozy te même mutema malamu batali que papa leki na ba frère Patrice un frère Patrick ya za papa pasteur maman na ba maman pasteur mais bazola que ça bango en tout cas merci la bango en tout cas les bazana merci na espace art tout ça awa a toi na 155 na woleri et pas te aux amota mtalera dollar et la late donc yeso bo fandi le bo na 23,59 soit ça na $10,000 c'est fatigué na moi yo po lobe fo bana oya e banda sika donc yena ali ba dollar et la late ya te aux amota tout ça na woleri cadre idéal aux hommes na taliba si basoteka awa na ko supporter te tali mo sali bo so botel ko di jube la kata berso ota mi bele moteur ko samba ko la Jésus na tala bagarde la non en tout cas à condition normal la question ça yo ba réponse ça c'est bien alors tout qui directement na Moria ndeko na biso Zulema yaya na éviter ba dernier moment ya kukuta na Zulema ezaki moment nini oyo kutana ngina ndeko na yo bien que azaki malade bien ben abandé ko tambola na hier moko na mort même ya Seguin ba obsèque même ya Seguin azalaki wana na éviter Papi le Prince en tout cas ça passé ya Zulu aza meilleur ou aza ao ndobeta solo ya Zulu zanga OK oh moni ndako to pas 155 oh pesa ngai na Zulema OK ngai na ye moni ngwaka o wabenga ngwaka quartier ngwaka mona wangata toto ye matanga mama na biso na va na luva chaque jour na sakanai awa to vana ka pena ye donc yeto zamota oyo azamutu oyo to vana na Zulu chaque jour sko tango ya Zulu akufi papa chega zo benga ya teozo zamota ngana sana ye awa na to le conseil ya Ibrato OK ngana petit wa de Brazzaville mais te zo comprendre ouais nde tozui na directeur la biso DT François tozali biso to awa ti papa chira bengi ya teyo Zulema akufi donc c'est-à-dire que moi j'ai participé chaque jour avec Zulema awa pour ngana vana na lemba batu ba yebi mais na ngo beta tout seul au TV nanga awa en tout cas sincère condoléances d'abord la famille biologique Yande Konanga et Zulu et puis la famille BCBG toujours choc chez nous. Tu qu'on perd des chefs la mission d'orchestre Boyebi Seguin. Ouais en tout cas donc choc oyo batu bayebi d'abord tu qu'on perd des chefs la mission Seguin Maniata. Donc papa Chiraza na choc ebele les lots tu zo boy. Et puis la senga vraiment na président na le roi de la forêt. Na senga na vie na biso Redi Amisi na senga na papa na biso Nyoka Longo na senga na papa na biso Mopao Kofi Olomide en tout cas beau fortifier papa chéri
Ok. Donc bah choc à bon et le cibiti mais puis bah tongo tout bah grand. Ok. Qu'est-ce que c'est normal? Si. Puis bah choc papa chéri zo soit et zo soit le rôle en aïe. Parce que ce total le roi chef Ségué Maniata. Ngala zo choc ma parce que ngam na ndo kabwanaye na ba 4 5 heures. Pour à l'époque Piroger bah ça même nous pas on a ba foot na beau marché. Donc porte à Ségué, porte à Piroger. Donc to koma ki ba mais en mine Ségué to bien ba plus ni moto ebi biso to ba 4 heures. Lelo yo oyo akufi oyo batu tout ana ça c'est renseigne. Ba ye meilleur mine nga ezanani Zulema. Auto vana to carbonate aux amota kana ba XL. Donc c'est-à-dire ils ont ça la bien passé. Et puis Batu ba yebi ke album Oyo ya Suka Papa Chéri. Balle de match. Parmi ba chant, oye bardé en danger, ya Zalakat. Oye pesa Papa Chéri conseil. Ok. Ouais. Conseil d'agini. Abanda boy. To naviguer 3 personnes na kata mai. Mama bota kinga na mwasi na ye. De ba côté la mai. Et koma ki biso muzindo na balé batte zindi makuti kaka de sauvetage. Ok. Soki na kanisi 9 mois libumu maman nyesa bandaki koyebisa papa chéri yango papa chéri bazwaka maman mbala mibale te mais roi Salomon azaka na 1000 femmes c'est à quoi changer moi si mais maman ko changer te c'est-à-dire tozolela ya Zulu a beaucoup fait mes condoléances taillé et puis quand neto na ba mes condoléances na pesi mes condoléances na mwana na biso. Oui, Rançon de Brazzaville. Ok. Alors, tu repères des premières filles. Ok. Tiki Bisso, il y a moi aussi. En tout cas, déjà, jeudi, ils ont veillé mortuel. Na Brazzaville. Ils appellent ok. Na mon gafoula, on peut ça yo, panigno tout. En tout cas, toujours ma condoléance. J'espère, nous avons même tapé ça, nous avons même tapé ça. To condamner quand ça métier na ko condamner il pas nous pas panton na pour la nous bête pour que on a fait peut-être aux amotes fallait que on a fait il y a Uli Mouchen il y a Nike Kuba il y a Didenza Hero il y a Bruno Lubika il y a PDG Manu Mavoka na ko condamner Nzambe ou condamner Nzambe papa quoi donc il y a Pesaki il y a Azui en tout cas ça n'a pas c'est mais là moi en maille en tout cas ça c'est bien alors Papi le Prince. Tu as directement un programme, si il faut qu'on puisse un programme pour la musique à maison, mais et puis directement un concert. Le programme est à part, il y a Rançon, musique à maison, mais et puis la séance répétitive. Est-ce que Zali, toi et Bandi? En tout cas, merci là-bas, tu vas la biso ban à toi maison mère. En tout cas, la ligne belé boy défenseur na bin officiellement avant na bino. En tout cas, les tous wana OK, c'est mon saison. Mais tu as la reprise parce que bon ebike tu es ça qui bino des prestations qui des concerts mais à profiter assis ça album Morote zomba dans la album Morote ça qui na ba chanson ya batu zo ba nero c'est là et ba ça qui mi balé foyer mbango na ndé kuna faut pas pesa mabanga na bango c'est-à-dire que ce ba zo yemba yo donc yo poko ba te bobo ka ki malela ba bobo ka ba selen fum de Paris bobo ba aller moi na Paris 16 ba chikito bango. Oh bah ya bah président na lui faut pas bima bah ya bouli penser mais faut pas bima bah chef même le faut pas bima président c'est là ndango Monique vertical qui ne pour assis à moi quelqu'un ba bloko ba dédicace na ba biloko na potanga so ya boy ndeto so so na makam na biso ils appellent malama on a ba répétition mais où c'est fini mal du siècle vous connaissez la vérité et puis la vérité vous affranchira avoko tawana. On a un concert. On a appris que les musiciens Kimi. Baterne Bino, disons, Mouto Abeta Rambonda, na Wengi musique à maison, mais Bungalo, encore des danseuses, Baza Sousté, Bandore Belé, moi 5-6 Kimi. Mais on a les grands d'une manière superficielle, notamment sur le Moussous. Il vit pas, la vie, Mouto a la vision. Mon vie, il y a 3 lettres. Et ça V, I, na I. V, et ça vision. I, et ça intelligence, et ça économie. Quand tu as la vision, tu as l'intelligence, tu as l'économie, tu vas s'en sortir. Donc c'est un seul moutaï qui n'a vie naï. Pas nous capote Kima. Kima, mais c'est pour la carrière il y a vie naï. Il faut zonga. Parce que les lots, c'est tout le temps comme on va faire rigoler. Parce que combien de voyages la voyage va balongwa.
c'est bah kendaki ba na patience après tu vas se sentir surtout tant Bill Clinton au lelo reconnaît encore une fois par son patron pour y sugo pressé na conseil après combien d'années total ba toi tu es héritier Watanabe na été se comprendre total ba teka du banza total ba musika sika ba kimbangu c'est-à-dire que ba tu so ina ba tango kinde mozui ata moi 3 voyages 4 voyages 5 voyages faut ça ni yo ça bon m'appelle na ça chonanga maintenant yo mona premier voyage au Kimi c'est oyaki non na idée au ça na c'était baki na idée au ka poto c'est-à-dire poto na batu ba papa mba batu bakima na ba papa ba malilu personne batu bakima ba papa msobelo batu bakima kaka lelo to ya ko sope na temps na actualité to munene o 20 na zongi si poto yo mo ebi batu ba na te to ngam na ke zongi sa poto ke ndebe ta normal batu ba ilo ba na classe ba na tika ba une forme mais lelo poto zonga poto pour batu ba comprendre poto que tout ça ne finalement ezaki les 15 OK nde ba comprendre ouais rason na zongi si poto parce que les 15 na batu ba silika moi c'est mon bal ba sololité ba beba bitenga oh et la malozo il ngana la les 14 ba boy na dette les 14 c'est vrai ba comme si c'est vrai les 15 que leur lettre am ko wenga obeta mutazolo on a 4 parce que ko nga place et puis na yemoko ba benga ka préfecture ba yeba pratika te les conseils ça peut-être ba policier français ba faut sa sécurité ba ba ko di ba non plein la kati plein libane ba sa sécurité pendant nde ba ko sa préfecture ba c'est à partir lelo ba ben ti fait tout nde za boye et puis ba supprimer à ce sur le beta conseil monté fa no beta ka 3 jours pour plein bo ba tête côté gula ka to sala nini na libane to sani ba c'est mais au ça dit que mutu yo katisaka conseil ya Zénith o ba ni daga conseil la biso ça avant de vous sa poto. OK. Dès où tu mais il va vous tu as 3 jours. OK. Donc les abos mani ko bonde la bisoté faut mettre ça défense. Pas faire ba no mettre ça défense parce que kokuno ko ko sansa ba. Bo mettre arena 3 fois to baba no pe na ba date mutu sa tena septembre mutu sa tebo. De ba ko bonde la nde mutu. Pour n'a tu depuis ma histoire ba conseil banda yo ça journaliste o batala ko o sape mutabayile conseil bandi si ba problème ka yango mutu mutu te fa ba ngai oh pour calmer ça que to ningana to sali c'est comme nous examen l'état so bi a te ko problème toi depuis to bala ba conseil la vie bon sambe la rawera bon gumba me la rawera bon ça en tout cas neto yo kana be code batang sabiso toi na 5 o babenga biso te toi na ba richesse 6e comme wera oh so tu ba kota chape wera OK so tu ba kuiva cha wera d'abord sambe la rawera zongi selibino vie lelo na minute on a sola na yo 20 la benginga papi le prince en tout cas on a 6 concerts non on va te battre chaque jour bazo benga toke le voyageur to zonga te prince toi appelle la besoin tout mon aïe zonga na ki po braza to zoide ambo Gabon to zoide ambo bon zonga boye to si ça ba contraire batu pour batu tout équipement chaque jour British ils ont la sur ba morning ba zogang devia biba on ça va na fide to zoya déjà on a yemoko chef papi kakol na ba go senté déjà la minute de so semaine aux a na 20 zo point to répondre maintenant batu auto zo ki ba contrat na bango après to zonga li sous poto zoya la poto mo te 20 sur la Belgique on ne pas bonde na Belgique poto mettre à Belgique OK on va bonde. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux.
Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Les côté ni, bah ouais, ti na niveau festival. Outi non, le roi des forêts, festival de ça boyé, la boyé. Donc c'est-à-dire que concert est pessimisé 280 concerts. Et fungoli makamnazo e biso bato ba seka papier le prince le ba robeta liso na bien. Obi da ba kanga photo, le ba robeta na maboko. Zomba, monta seka papier le prince ba tiki. Mais le ba robeta liso na kitoko. Ah ba tika ke ya ko tika la po ani nango. Ya ngo pe question to mi tuna. Te kotike les arrêter mutu yaya. OK. Moni yo no sabo Ivan. Depuis bana musala na yo. Wana tongo ya ko complexer mutu te. O sa musala yo mu. Jou yo ko lobaki bon ça va de la zabo na sala likamu na sala bo na sala to komi nga eza nzambe mutu fa batana nga ekomi moni soki mutu o comme na complexe bloko yango moi ba kindo ke bana likunya kindo mte sa to ba no tshelo mo ninga mbasu o ba no boke na mpese o bo mai po yo renyi o ke bible so isabiso il faut yo o sepela na bonheur ya moninga po ya yo poso ba betela maboko mais tant yo comme na bonheur moninga o mo boye bakena o ndé ça peut-être n on est mieux na sele mabe na bo tananga ekokoma ya na bato balobaki muta suka pe mwana suka li rebele ya pe na bato pe balobaki muta liboso pas comme si sima wa sima yi nous avons déjà bakena poto basala 10 ans bazo mukanda te même takela ina na mukanda ya le examen d'état donc c'est-à-dire que ngana ko précipiter te pona ko koma na makanisi ya mabe. Voilà. Mais désormais, faut c'est la jour nanga. Et comme na saine na kei. OK. Maintenant botiki ya jeje atikali na ekuna, boke pesi vie na poto et puis na biso pas toujours na. Tellement botiki na bino bango kuna. En toi ba préférer batika na bango donc toi ça bango ba courage, ba bonne chance ta vie. Zombran. Donc c'est-à-dire il y a rien ventionné donc qui m'a ventionné bien ko tika ve mbatu bo via tika na bato baza na pays na bisote ventionné tika mwana moko aza Brazzaville ba ayaka mineur toto bani okese kone Michael Chintu ay manje kwa oyenje ba orphelin mon papa ni ventionné tika na poto mais to comme na 2023 to ya FISPAM na Brazzaville njoka koko ya mwana ana akufi famille comme ko Zélande ce que peut-être to kutane a wuti ce que pour ko kunda koko nae donc négatika la kana moni lo comme la lière famille là bas to tika ba petit ba mondongo to tika ba bana koimiko donc tika ba te pas 20 ça la azarte peser le côté mais tika la na ninga bien ya ko respecter patron na yo mais so tika na ndenge na yo. Bon, la vie, on peut se rabonner parce que d'abord, il est l'ambassadeur de la paix. On a été pour la lokamutu. Ça pour qu'on peut se faire chance. Mais il y a bagaga, ou tika laki, n'andege nini. Mais au Congo, le bamalobani, nini. Ok. Nde mona mutu na mutu, ami kangisaka ba chance na hika na makamuya solo. Pourtant, nzamba zo mona. Oh, 20 na sali po na yo. Nzamba zo mona. Na papier pa na mona yo zo mona. Il y a CG Junior Katakata Zotala, d'autres Pichum Zotala, Maître Ninja Sikate Nisata Zotala, Président Samuel Zotala, Babone Baotala. Tout le monde a n'engo kendeli. Mais yo ba nuko changer makamu. Yango moninga orchestre na biso. Ezana batu mususu ba tia kolinga ngati. Pona yaka kaka de la vérité. OK. Toto zomona, mutu to zomona, ya to zamota tali. 155 ezomona ke papier aga mais ba ko sa ke na revendre peut-être pas Serge Bangala o Bangala pele ke na tana yi lemba mo ba yibi ke Serge Bangala danger na ke na pe pa ya Serge Makila derrière de la monnaie na ndele na yi na ke na
bana king comprendre na matonge na ndé nanga mais bino boy changer historique so yango papa ya kaka poison sabatu na normal li solongo bimisa lukuta na biso normal so mutabon ton na yesa maman bolinga ngate voilà mais donc yo banano nini s'est passé dans ndeko na yo Sankara wewa o lelo et dérangé ba fan nous surtout ya oyenge musique à maison mais parce que toyibi nous na Sankara bon temps ebele souvent comme mara Sankara mo soni na pi roger Sankara keina papi le prince cette fois-ci tu as remarqué une chose et l'obami pe salaminde ngwana ke yo zaki soutenir et pas couple moko o ba pesa ki yo le meilleur pour que okenda na Sankara ndingo kenda na ebongo mais Sankara côté na yazo réclamer et puis azo déclarer que yo za pisse frère oza ami na ye akokenda na ndingo yo kenda ngwana te papi le poste ça fait ça nini zo linga kabola bino en tout cas ça le mo kabola ngana Sankara c'est une fois à moi il a bien dit à la télévision que toyebani bata ebele toyedana ya koyedani mais eloko ko kabola ngana Sankara zaka moko nini wana to servir wera na sincérité po yem ta sala po yami benga ngana kena poto na zo mukanda ngana parent français ngana za boyi muta sala ngo mutu ope to vande pa na ye akosala penga pe papina koma pe ko lo babo bon c'est mutu photo rendre sincère comment to ozani na double face tout ça double face bon Sankara na double face na lobby na yo na lobby bien boy mamanga na lobby na bité et blessé batulani na tout ni ebo uti concept pourquoi ko tu la 20 na aginer puis patron la biso ke pour no bo rifalité ma belle na lobby OK zoman na yebité o ko tout la paix pour na no bo rigide tete ko tout la paix mais la batwa servant maison mère o tu appelle la cause yo na mutu bo servant na wengete o tu na ko moni pole ah kasi yona que masala yo et puis na yiko ebise masala yo parce que quand yo ngaza camarade et puis ben ami de France mais autant la vidéo ba na mo ba mapasa ba alors ba kokombre ba le na TV ba finga fait ba finga na mais yo pas ah ya ngana bunde pas 20 mais comment ba pitcho ba ko benga ba utesa ba finga 20 pourquoi tu appelle no bengete pour te seul ami au moins des moutons à traite mais attends garder pas mission na na lobi boye artiste fali aza mutu azo servir biso na kati ya Congo et puis aza leki ya 20 to to ba savoir vivre à mokili comme tu nabi ngaya nde na vali boye alors Yves mais pourquoi yo robe bana odil manzaka problème na pas tu refi na ken piano yo beska to utite ya bomamo moto na ebisio so yo moto za po ngana na facilité o ebison po to baninga OK jila motala tala po no ndeti lelo kutu na ebisa anniversaire ya David Mombele Mombele joyeux anniversaire David Mombele Zongwan joyeux anniversaire ba tulamno bo sa na ba fauteuil jaune imegeniema oko bengo na facilité mais pourquoi zo sala ngote OK c'est que y a des da ozo koka ko sala la ngote n'était pas comprendre ils attaquent nga na ko beba na Sanga nga na za meilleur mais Sanga j'ai fait beaucoup pour pas Sanga sali pe les ponanga OK n'était pas comprendre ils attaquent nga na ninga ka tolo ba vérité nga na kenana mutu de gauche ça doit être pour la mona de mutu dans sa mabi tango ba que likolo moboy le boy atambwa sana kate pata la nzela moko mais intérêt zo bima plus ozo linga o ransona linga makasi pour ga memo ka poto ndo ozo kenda ko attaquer plus Sankara wewa zela omoni ba tout bazana ba zela bango tout ba vandana yesa pas que poto na vie na yi ba mema pas 20 so OK na yo comprendre mo tout ba mema ke orchestre nga je suis le seul porte-parole ba loke ne ba Dubai sans orchestre donc il n'y a pas ça checking donc il y a ça va même ba même le ya sac nga so na kenda yanga mo OK so na luka intérêt mu papa ou quoi pour na bana voyage ko kenda yanga mo bango na vie na bango ba c'est faut ba vivre kana mutu to so ko normal OK nga na zo linga bolingo ezala entre nous to zaba tu vensone tito yaka to sola couple neti nini tala moni elo bo mabangwa yona biso na vie na kanga lelo if tina ba na classe avenir ya biso iza tete OK bosaka débat na mutu faut bo comprendre kana mutu bino boyaka na débat esika makame comme débat bino oya na comédie
le met dans le Seigneur Shalom. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi. Tozana quartier Kauka. Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sur Ophelina, Jésus est mon papa. Nagoma, qu'on appelle ça qui initiative, tout banana Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina Jésus et mon papa Nagoma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazo benga biso les sous baba qui sabana. Tozo ebate toa juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisiga Bitumbezali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est Quand nous avons bino na dernière classe, ngana répondre ka yo papa maloba o yo koloba. Yo lobi couple ngana ye to bana misala ya 20 ans. Cette couple ko tinda biso saka 20 ans na mampata. Dozo kizende 20 ans na mama sivi mampata batindinga. Pour toi kana sale ngana mo misala. O yambi ya porte pa nani. Yawera. Sanga zo benga zanani. Yawera. Chef papi ka kola sai pa nani. Toujours. Maître ninja. C'est-à-dire que tu as la meilleure place au biso. Tu as se référer et tu as biso zanga 20 ans na maman civil pas. Donc couple oyo ignorer sabat. Donc ils ont 20 ans na maman civil ok bango pour t'apprendre. Je jure devant mon Dieu. Je suis orphelin de père et de mère. 20 ans na voice là. N'appelle papi bomela masalon moto. Masana yo adingaka yo tada boto ana concert na biso to beta iko boma pe actualité na mamu. Les mêmes maîtres ninja alobi bien pour la Sankara. Odile bien pour la Sankara. Voire même Élisée Bokota. Bien pour naïe. Chef papi ka bien pour. Mais yo zo ko accuser batu ozo batenzo balobela ko bien. Donc c'est que il faut qu'on vérifie les camions ni oloba. Zo batu tout ya accuser. Balobi bien pour na oti kondi bati. Mais tellement ça n'a pas preuve tangible. On a pas quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais quiconque châtie sera châtié par les échos, qu'on y en a tas. Non, non, bétail. Ok. Quand on a un bétail. Moi, tu as la sagesse. Mais ce que vous avez dit, ni a fait des obos mabino penza, bana papa moko, bana maman moko, nous bien à couple ou ranson. Mais député, beaucoup de gens à Katimini, vous solo liango et si vous avez la télé. Ce qui m'a à l'obi li kambo. Donc c'est-à-dire que Nandeto Vandi, nous sommes quand même des responsables. Moi je suis père de 3 enfants. Nana Fatou, Nana Ben Mouché, Nana Prince Ley. Sankade Koutana, père de 3 enfants. Azana Sam, Samanton Monique. Ok. Donc tout ça, Bisso Tobotaba, Misatu. Ok. C'est-à-dire quoi? Analyser les cambous pour Europe c'est lango doit des réponses. Maintenant on analyse des Obi Manoga na Bouzoba. Moi j'ai bien dit, j'ai posé une question. Qu'est-ce qu'il faut mériter maman ya Bouma ko za ibongo to sala boy. So et comment il y a débat par rapport à quoi? Pour moi j'ai posé une question, c'est normal mon qui li pèse au mon yango. OK. Donc c'est-à-dire bima na matière o moko ya ndeni okosa lo fa obenga na moninga na ozabi to kutana boy to sangu to sisi biso mbale na yo obimi po oya tanda biba n'a pas pu le prince n'a perdu 3 enfants n'a pas pu le prince nana maman bokilo azana android moi si na ngai bana na nga mais ayebisi bino couple ana et comprendre na de beaufort tala degré
eza mankima eza mankima te mwasi na koyoka ba camarade mwasi na ba koyoka donc yo bimaka na comédie oye ba te ko ba lukelo mabe tenete sokomi na komi ah monisco ska suki okomo déclarer yo mo est-ce nga na déclarer déjà yo ba mu déclarer voilà mais sikoyo nga na to comme logo yo ndeko na yo mwana mboka pi Roger ameki opesa yo conseil atindi le audio ndeko boma moto c'est la famille tala kuta betima solo mususu ya moi kati o peut-être na miso bateau j'ai de tout le monde ko loba peta te yango mais al solo na yo ya ko batama ozo audio wana obimisha ngosusu en public ya au moins quelque part pour zo bomande no pi Roger bien que moni nzambe wa moni nzambe lolo tala viens so que dia bien so moni ndo qu'il faut belela OK moni nzambe lolo je gire devant mon Dieu et puis je me mets en main ngai réseaux sociaux na kokangoti OK ata voice na nga o ebima ona olobela sanga ngam na sala yango te otinda o OK na donc sala zela moni numéro na nga boke de luka voice ya Piroger naza una batu nde bato tindela nga yango donc nga na ko publier ngo nga na yebi makoma ko publier page ninga la yebi papier panda bali boy ah mais tindela yoti yoka atindeli nga te ngai naza na bato batindeli nga wi voice ne ko le boso na ye naita zo kubali boye bisay bon place tout batindi yango botala numéro yo a numéro nanga et puis la pesa numéro nanga na des numéros ngagu bachaka o kodi kongote bachaka mwana nga wuli musheni OK plus 258 chaka wuli musheni 97 067 1644 soit 89 99 57 ou ozwingai c'est-à-dire que bokel ne botalango ngana solaka na ba masa nga bana États-Unis ba Péri Mosengo ba petit nga ba Ken Mosengo Canada Titi Mosengo ba Merlin classe ba ndeko nga ba sakata ah comprendre siko c'est-à-dire nga boye bisa ya piro problème ezate papi nga reconnaître piro jet oye piro jet ne vendre wana ngana pour faire la maman piro ja participer la biso depuis maman kufati to kundai am pitina ba simte to za mais na zapira ba ninga mso akati ba meme bayana ba onte ba komokosa zongana c'est-à-dire nana kosela ili kamuti na lo bakaka vérité et le bomanga na kesi wana ezani vérité ngana aka pena ba preuve abi misela bino bon numéro papier yango osani etinde lio c'est tout ba chef baza ba omona toi na chef papi kakol toi na ba chef ba igo sente toi na ba chef ba CG na biso toi ba jino katakata ba do tapichu musungu ba ya ninja basana to ba komona nde ba ko juger et puis ba na poto talukuta na ba mo ba ta poto et puis ba ke ngana ya devant un fait accompli un débat zomban c'est-à-dire ba on ba koma ça pour ta poto ba ka so ba sona mutu ba rejeter zomban nga sona na ba mutu ba benga eza na rejeter mutu ni ba tshela bino papier zo sona mutu talo ka sagazo ko sabatu que ngana uto sona na papi ndo la sola na été ya ndati toi ça peine na mbakete atindi masala biso nino mavwemba na kota na nda una na 23h nino zo benganga parler la pona kombo nai ba to ba do ba bien pona yi na zana cette image na ko ba no lakso na ne ba saba kana ye mtato tinyanga avancer OK mais ngana ye non azota ya ngate pom ko ko jouer ngama mo lax mais et bimi lokola manque de respect et peine de konayo Blaise élément alors bi ils ont manque de respect oyo papi le président sala envers Sankara d'écoute est-ce que c'est vrai ça et kolo ba mandengwana manque de respect do yozo manque de respect et pas Sankara il n'a Blaise élément bangonde basala bino bozala parce que bango mande bayana greco pour que bino le lobo ko na mbanga bolo ba lelo bangonde basala mambwana mais au manqué Sankara respect wana ba Blaise élément ngala kozala makibana été ngala kozala makibana est-ce un père des enfants de un père de 3 enfants sangabota bala misa ngabota ay sa manga est-ce que les mandé ngazawana makamba uti kolobana est obligé mutazana droit ko dévoyer autorité yeso ayebi ngate yo yebe oteke élément biso tout tozana ngoko éternel botalanga moi si moi journaliste abandi ko filmer élément liboma bino tout botala oui ba tchenze muya alerte liboma
ce que mutu boy bi ça liboma c'est que mutu liboma mais la bakisi le sens au récolter ngata cause la perte mémoire parce que ça liboma et puis mutu aye biso pe na bien que bakanga pendant 5 ans jusqu'au yoba to kango ko ta prison 5 ans so mu colonie ni ndeto zabu to to le cancer dans la tête mutu na 5 ans na prison moi sinon bobi manende toza to gene le 8 mars au sommet la manene qu'est-ce y a bana mais déjà wana déjà CV à vie na yi moninga na Congo ata sous cette moto yebinga te d'autant yo de ok tu va prison là c'est que yo mo déjà CV à vie na yo na bité so comprendre ils a pourri ce que yo zo lo bango mo na sentiment on nga salamate boyebisa bango bolekinga bo ba parler français bo l'accent bo kende pela na poto to mona pena bino monsieur le directeur na yo futa minava ya bana ba ponga ina so bo bika siko na sala ngolobi po bo mona pe bana nga ponga mna kendaka bino saka boya mo sabenga na giyo daba pego boya nga we bete so ba solo mo bana ba abenga na mo siteka mo sabenga na bino et puis ba so boko la bino na bana mais bozo se créer ko sala guerre na nga mutu wana mutazala mukanda na ye neema kenda mukanda yeso mukanda ba oza mukanda bana 8 afana mikili 8 ans yo talaba o uti mukanda ma o ba refoulé ndé bo ba yeso ba refoulé azawa so na même siko et pas faire la biso o ya za polité ba théâtre azawa na kasabu mazo jozo azawa pour vous apprendre ba refoulé pour boyer ba yo ka ngam na lubinao so yoga tala moni isanga meilleur ami na sanga uta poto ba yamba sanka de konta blesse les mal yo mona ta maison mais zaka masane ça et puis ba sali image na kati ya nini ya reporter ba beto na ndali banda parce que mutu so ba refoué faut ba kangai so na ba relation ba sanga ni po ba bimisa ba beno bimo komba na zo ngana yo lo bi nyam na oloba ay ko convaincre biso azonga 6 mois yo ça na 6 mois oh ba ya uju ba sanga kimamba mo tika sanga ayenda tonga aolandela suivi aso suivi ya kuna ye olobi c'est là c'est au 5 2 ans na 2 ans mona mwana webi de bakela classe mutana na kata prison ko ifutela mwana tike ya ok classe so ça c'est comparé parent wanga ngana kena tire ko la bana mbobo na ngote bango si bakena ba ko ba parent ya bango ya ga baboko na bango yo su mo si kuno zo chasemi ainga bota pe munda zo futai o se comparé nga mutu nga mna ko sala et to ba ndemo zela isi mwango atonga ndako mona ndako ngana ndima ka sankara moni sangara ngana pesa sanga ba concession lelo sankara de kuta asombela mama ne lupango zanga ngana se teka chip ya ba oyo ba pesa ki venture na pesa ki o ba pesa pa wule toka na braza FG neto teka to soma na vena musaka na veni zomba nazoke na yo ngamna sala yango sangaza wana témoin yango c'est bino ke tozana papi na ba relation balongo to sala belé biso na ye maison awa toza chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau awa vous avez un kimbondo. Oh là là là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça comme on a d'abord à chaque chose une métro. Ils sont mettant, ils sont numéro de banni. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côté. Asama Namboka, maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et le Molaka, ma tâche. Tozo le Bela Makamba, ma tampon, ma maman, ma bébé belé, ma maman, ma tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Minaye pour na Rolongo. La batampo ma maman manduka ma maman au bazana besoin au sala taille on a repoussé ma maman au bazana besoin ya au sala ma forme kangaza la tolo munene alingi azala na sima munene ma ange munene dipende munene maman Nicole Malonga tozande ka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ma fait saint mollet hanche voilà où est vindi ça awa on a dit non yo je m'en atte oh là là
eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nikole Malonga ye aza ventilier na poto zomban sanga awa aza kobule mama someli lupangu sanga lelo sangara amo vanda na ndako futa ngo par mois $600. Mais avant sanga banda kozwa ndako alonga na hôtel ngam na sala po sanga dikuta zwa garantie na memela bondo ba manisa les millionnaires. OK. Na pesa 2000 € tant ye vanda tonde. Avant sanga a renouveler ton aye pour les ko vanda eska komi yona. Sanga za responsable. Ye le mazo azo koko sao. Na te so comprendre. Sony moyen on vendre pas sanga ko sa te. O comme wa bengo e batu. Oui. Mais obligé aujourd'hui reconnaître quand même néanmoins azali parmi bateau basali binobo za lela na yebi eta po ya yebi ngate bo na yibendel mutu to yo yebi mutu ngana yibondel tanga mutako bina octave finga ya na nga o ya moni ye pour téléphone élément o yebi grand frère na yo aza meilleur mutu ya grand frère na nga Zomban ayaka tie pa na biso ebina résidence ya Lobobo na Rigini. Sami Mokili. OK. Aya Sami oui. Ayaka tie pa na biso. Ozom permettre moni we nani Lobobo alakisa naba papa imba oyebi yango. Yo mo na uzana na documentaire. Bomona asa premier sapin asa documentaire au monde état na BBC zaka Lobobo papa ata nani bobenga nani wa kufana nani Nyakos ati osala ngote ina vile siba ibe pa mundele kalo boboti obo talatina ba BBC TV5 joka zera tena yete malobi ya alekina bilamba asa yeye sa de lamba tanda me lamba nya yakina ngona misono omoni ona beto omoni blusongo Louis Vuitton bato sa okil pe pana pas fab gaz mote na collection ye lamba ne ko sana élément yono ba refoulé yo donc mutu ba refoulé roza na toko zo ba bilo rebelete nete so po refoulement za mutu o uti na prison nde ba soke ko matio na nini so ba ninga na yo yo monete image ba saba ona sanga muninga na ibte na renforcer po ebi maté so bo ebi benga na ko reflexion no bo sa sa on ba vanti na ko za muninga na ese na ebi ngana ko vanda pe na vanda na mutu ba kangaka mutu ana CV mabe obino tu bo mona zo sabino na vana na ba prison ngana ko vana batu ba prison ngai penda zela to ke no mena normal ngai yo pena o uti prison o so yebisa on pe journal ta pega zo kana même émission na talo ayebi oti so yo yabi mutu te pourquoi émission na so ko vana be na poto tala kaza na 6 obito na comme faut na salle émission oh mo ke mutu tete izo salati mais il y a des parents français. Son parent français, on va gagner. Et puis avant dans la cima Tour Eiffel, donc si on a Tour Eiffel, la poto akala, yebi poto. Au moins limité, maman beba Joana basala ngo. Bango ba ya kande na lukuta. Hollandais. Soko tourner na biboyi, toza awa. OK. Émission asala ki ngana na droit de réponse. Yaka lobi papi, l'accès so banano école yango. Yepe comme un parent français na 6 mois. Robenga pe bana. Basale le vidéo école otindi pe ndeko na yo na ete so comprendre batinde le toyo la ça total nanda za responsable parce que le moi je connais moni Sankara di kunta ngana yebi soki batu Sankara atini na poto ngana yibango OK na ete so comprendre yaya ya Sankara kufa atu bana kolela na banda papi ndoina nga we mam lekelema na leki na mobane na moi so ba yebisa na miso dadi mula na miso ya Piroger na miso ya garçon plaisir o ba lela epa na nga donc oza mutu bozo na lukuta
et puis c'est aussi nani oyo tala obiso na bano tanga ba bien am so Roger Ngana. OK. Ngana yebina batatina na poto. OK. N'était ce comprendre. Élément atina ni cochon ni couillon et puis oyeli sous la malédiction. Famille vous na boule no ke na poto koya peut-être j'ai oyeli sous ba refoulé yo. Famille sous les sous passe na yo. Yalo kola ukenda obenga mutu tema okufi kuna ba bio bemeno ya sous ba senga musu ya famille awa ba kundelo sous. N'était ce ayende ko tonga ye bambo yozolo bate. Kende botonga omuna ndakwa ngo. OK. Kende botonga omuna ndakwa ngo. Bokoluka bandako ba voisin moko boye banini boye ka boye ba bimsi bo filmer po bo répondre nga. Mais ndako noté. OK, ce boye ko répondre nga mama ndako. To kozonga na bino na cadastre. Lupango etenga na cadastre. Cadastre bokebela cadastre botanga komba mutango. Netinga elongo ba papier ngo bien le peuple kasomo. OK. Donc combat ke yanga. Voilà. Merci donc Tokomi na suka émission na biso je crois bien Bolandi Papi le Prince. Nenga sololi par rapport à Onyo surtout et le bama na kombo na ye par rapport à programme et plus il y a Wingi musique à maison mère donc toujours là ndeko na biso ya na biso zulema en tout cas ça fait très mal donc ben tout le banini nzela nzambe nzela oyo kaka to kuta na nzambe daka nzela ya liwa yemo ga biti na permettre ngo voilà Papi le Prince na suka un mot na bandeko ba la biso et surtout plus programme ya Wingi musique à maison mais en toi moi ça le bakamé vraiment droit na yo ke likolo te na yebisi bilon de vérité droit ezaka elon la réponse na yo c'est comme si ozaki choqué événement bazela ne 20 sonne émotion ngaya te na ozaki choqué dans droit de réponse ya te droit de réponse mutu ndaleki alobi ngande na ye na droit de réponse parce que yo muto sala ke mission c'est que yo muto bandaki ya na droit de réponse droit de réponse oui bo sala ginde na ye ndelo longa na ko sala droit de réponse yana biaki na kando ozaki choqué na kila kando na ye na expliquer bango vérité to zape baninga te mbalika bakatisa poto ya paradis et puis mutu moko te pa uta poto ayela biso tout refaire en or même quel erreur chaque jour mais kuna kande ba benga na ba pa basi yo so bona image ya mobala obenga mwasi ya ka ba uto repude yebo na ite so comprendre so biso nga na zwa pe na terre kumsa mbongo nanga na 2012 na ko bala Léon Sibonga leader so Léon sala na botina ye na 2013 moi na kali boso ben musheni na obotane principal après aye na ngam afuku na ngam noko ano chama kela benga nanga na ndako ya ngamo bino ba bo sufa ka kuna ndako na mo ba benga ni yo mama basalo ba be so ye na penga ngo aw ese ngena ko salang ngabe mutetela nandi mapela mo siwa dirigenga na vie nanga na ko sala kwa ba mute ngana ke pote mo se ya ndena sali bo kende bo sala bo sili le ba 20 merci de jima pa bekso ba va États-Unis ba wa États-Unis mais la ya kutala 20 ke kuna bana ne po mukomo ba benga nai nde ba benga na ba respect ya kimobala tina mo se États-Unis tina bana ba ya kapesi impact atangisa bana lelo ongana saka fierté ya Holanda makam 20 na sama po bekso so le batangi yo matenga na souffra na vina po bana nga batanga po lo bito yebite. Merci beaucoup. Yango Zarake, battu à maison mère Papi le Prince. 20 déjà, semaine au Bosana déjà, tout ça reprend l'activité normale, mais entre temps c'est l'album Moroté. Pour nous les sites de gagner, tout ça l'ignon soit beau album Moroté, battu ba linganga mote makasi. Na ya ouli opelé la MUTT le Japon na kati ya Diblin, na ya moko ya Garin Kumbu, babi venanga liki makanaki et puis na ya Roger Mvumbi. Archevêque Ben Lobobo, honorable Timothée Chimanga, les représentants valaient le panneau solaire à Congo, MDT Business Fisso Ituku, PDG Manu Mavoka, Yannick Kuba, Bruno Lubika, Bino Tuna, Nibino Makasi, je vous aime. Et puis, on a mené ça. Il y a Théo Zambota, 157 au Kangi. Ciao! Alors ma fille, oui, nous sommes à Sainte-Thérèse, mais nous avons besoin d'un agent sans vote. Petit. Excuse. Nous avons besoin d'un service. Nous avons 0 mètre sur la station.
yango wana kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah papa, nayebi que JB service eza esika kobunga te na station Saint-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Papa. Merci papa. Yonde José Baïla? Non, merci beaucoup. Ma fille, Kubanda Lelo, agence ya solo oyo nga na confirmé eza bongo JB service. Alors, ngai pe ya uti kuyibisa bandeko na ngai mususu. Pona kubenga JB service, ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus, na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami. Abo na ba petit colis et yaka pe awa na JB service. Wow! Na ba mituka. Bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko s'inquiéter te agence eza kaka moko JB service. Alors à part na Kisasa eza pe na Brazzaville eza pe na Angola. Ah JB service José Baïla azo continue toujours kodonda bango aza kubeta ka bango frappe finale frappe na retour.